baleka na baoka dépassage ndio mona mutu mwa yaka de kaka atuna adresse à Kenda mais so na bani pena ko classer en tout cas Bill Clinton aza mutu oyo na débit ya maison mère a marqué que époque makasi Léon a minute donc Bill sans concurrent parce que tozoka animateur a boga batutu ba kraka après na oyo cha le scram parce que aza mutu oyo zo sentir que non azaki na nupena donc na bois noir na lutte contre l'hydroquinone et puis aya na voix na ye moko a marqué époque après na oyo cha brigade parce que brigade aza mutu oyo tango tozomona azobwaka mona pena mutu amula ya zongumba mondial kolokota bombo bato bazokima animation ya kitoko après na oyo cha sikono oyo cha roi David oyo pena zo sentir que non le marqué kenda mutu aya bwaka ba cri fongola mufiluku bakoko bala muka le marqué kufa donc 4 wana bato ba marqué époque ce que mutu aya kokota na histoire 5e mutu da Jamaïque oh le na minute va benga l'homme de Bonis oh le na minute en tout cas et salamate ana force à gorge parce que là ba animateur ebele ba le cas de passage awa o mona ka bwaki kaka chanson moko to beta 14 chansons mais ya katana déjà to komo lukele ba mondongo to luke to beteli kofi na gorge mabe to tche mafuta nguma mabe donc eza muto zo sentir que non le na minute en tout cas Jamaïque eza ba bénédiction ya moko prophète Konde Dominique donc prophète Konde en tout cas nazo pesa vraiment bah merci à toi prophète Konde Paulo Dominique ya liloba ya motema mama Safala donc eza ba batu oyo Léon a minute baza na besoin maison mère ezala toujours likolo donc eza ba félicitations batutu ba tu na nzembo oyo ya pa animation bazo yembela Abubakar Liondo Nzambe ba Mungu abi ou bien bazo yembela Hakim Salumu ou bien bazo yembela Papa Solution Richard Mouyeji o bongisa Kolwezi en tout cas ba Jean-Marie Chizainga ozo sentir ba Serge Konde batutu bazo féliciter vraiment yemoko Jamaïque donc tout le monde a été parce que ezala ba animateur to kende na ba superstar ok no boka bako lando mutatika orchestre na ye na kisangani atiki ba jeep ozomo na zo boka et puis chaque jour asala ka ba cri donc il rezo la même ma femme légitime Aline Diadia et le rezo la PDG Roosevelt c'est ce que to robeta na bibwa donc wana tukana arche de Noé PDG Roosevelt bokomona donc Bertina Fofo il faut pas comprendre que le minute bazaba parce que koyemba boye ko boka boye non ça facilité ba pesa ye a beta DJ na ebisio batu ba kraka même David Loutet alobi non na to mona voilà la Sankara de Kouta c'est bon je pense que nous sommes en train bien sûr de co-animer cette émission avec Sankara de Kouta ça c'est Zamba Zamba l'émission la plus regardée de la République démocratique du Congo avec tonton Sointaïbo hein balobi mikolo eza style Sointaïbo la costa gitoko chapeau lunette vie claire au fan du bon Sointaïbo kaka avec votre humble serviteur Trésor Lumière Golf Kizola le président de tous les fan clubs de matériel de l'Europe. Alors bien l'élection c'est samedi, candidat peut mon unité donc Golf Kizola tiel Nick candidat. Je pense qu'on va continuer Moussala Nayo le 14 avril prochain. Werason sera bel et bien en Europe à Oyambaye un restaurant ACK ya Golf et puis pourquoi nango Boutou nango le roi de la forêt Barzana boîte. Je pense que Sankara de Kunta Azobet Ali Solo tout à l'heure donc signé le président Golf Kizola. Dégâts matériels qui suit cette émission dans le restaurant ACK. Merci aussi en Afrique du Sud parce que Fallon Matangwa, la naturelle, suit cette émission. Nous allons prendre bien sûr la dernière partie de notre vecteur de ce soir et puis nous allons revenir pour que nous chitions avec Sankara de Kunta. Donc on nous fait savoir qu'on va chiter pour que nous finissions là-bas Sankara de Kunta. Oui, parce que bienvenue. Kumbu, représentant valable à Mombele 6600 volts, est en train de suivre cette émission avec maman Paula Mvubu, la famille Kumbu, Mongol Kumbu, Elisa Kumbu, Augustine Kumbu, Nadine Kumbu. Merci parce que Bodotala, émission Zamba Zamba, nous sommes donc ensemble. Moutamania, Yamama Patience Marc, je te fais Simboto Sankara de Kunta. Oui, on va donc prendre le programme du groupe Tanzanie et Zali. Et puis après Tanzanie, les rois de la forêt Kende. Bon, Europe, programme PZBL. Donne-nous le programme parce que beaucoup de fanatiques de Werason, surtout de l'Europe et de l'Est de la République, sont en train bien sûr d'attendre ces programmes. Ouais, en tout cas, tout d'abord, joyeux anniversaire à Francis Vemba, le millionnaire à vie. Oyo azo fête anniversaire na ido programme ezaka ke bana maison me boy ba orchestre oyo ez international oyo bimaka mingi. Toi là, Siksa commune, Kato, Njili, Barumbu, Bandal, Tebiso, Bima, pour représenter Congo.
Donc les seuls leaders au Léon Minito tozo kende lobby orchestre mobimba tozo longa tozo beta na Tanzanie. En tout cas toko beta les 6, les 8, les 10 toza bongo na kati ya Tanzanie. Kolonga na biso Dar es Salaam kozonga awa tozo beta mbala moko to Paris avec Wera Sol Roi de la Forêt oyo azali bazo zelaye to kolonga les 12 to komi Paris les 13 à partir les 13 toza bongo boyebi na restaurant ACK ya Golf Gizola Moteme Jenin Nzengele et puis Alpha Mampuya ba cover Moussa Batutu Bobengami et puis tozo kende sous Suisse mboka ba les étoiles mboka ba ya ba Popi Sungu mboka ya ba Tony P di France Suisse mboka ba Astrid Mambweni Wera Sona Rosala accueillir na kati ya Suisse pour bazo pesa ba diplôme ya mérite ba contre zebele tozo kende Mali tozo kende Maroc tozo kende lisusu Australie. Donc la minute autoropé maté ba na maison meto ebike bolinga biso mingi metoza na choite ezali musala. Donc na minute autokozala vraiment plus absent na mboka oyo boyebika ka Sankara de Kunta muta somba jeep asombela pe madame ne jeep na mois de la femme elle va respecter femme et puis na mois de mai tozo kende bongo na États-Unis mwana ya Wera azui 3 licences et salamate en tout cas la osenga na ba konza mboka oyo bolukele poste moko na gouvernement. Parce que quand ça interro en anglais, examen en anglais, c'est pas donné à n'importe qui. Et puis corruption qu'on des athéoïens, la professeur on a zouarité, baba solo oui pour bakandisio. Donc en tout cas, merci Exosengama. Et puis pour la repère ça vraiment bambote na Gaël Boussa, balobi Gaël Boussa fils du ministre, na pesi vraiment bambote na Yemoko, Jalisse Boussa son excellence. Et puis na Bossanité président Lambert Osango, na pesi vraiment bambote na colonel Tshisekedi Chichi. Na pesi sou bambote na Red Voice soki na ye na zomo na mbala moko son excellence Papi Nyango oyo banda tozo ba ministre sport yaz excellent et puis honorable Pacho Panda. Donc merci na yemoko Amos Mbayo pasteur Liswa Nzambe mutasombela ngaka ba biata na lobite sankara leka pardon et puis Adonis Ngabani na ye pona kosukisa na pesi banzungu awera mbote mama na wera Malbertine mukalati lelo chaîne Bible foi Patrice. Et puis mbeto awera toilette awera les seuls leaders atalali atanga soité alala ka soin cha leader musuna mbeto fleuve Congo pena ya soité. Donc en tout cas la pesi mbote na ma femme légitime Aline Diadia na pesi mbote na 3 mois na nga bazolia koleka batu et puis des chips na nga ya pembe bato babi pourquoi pembe na merci ou pas. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Lick. Merci Sankara de Kunta, merci na boss Paul japonais na Chinguvu azotala biso boss Paul japonais na Chinguvu. Merci na bandeko nyonso batala biso Muta Mania ya mama Patience Margesh. Merci